Ce temps que nous connaissons, c'est l'un de ceux-là qui nous ont montré le chemin. Aujourd'hui, tous nous suivons leurs traces. Seigneur Taboulay Rochero, adieu papa. Moi Raïssa Vambili, Jojo, Indiana, je pleure, je pleure. Mobali ya piko, mobali yangu ya mobali ya makasi. Nzela nyonso akoleka bitambe ekomonana. Nzela nyonso akoleka bato balobi ewana aleki. Moyindo pembe mondele nyonso bayokaki yo. Moyindo pembe mondele nyonso babinaki yo. Olympia Zenith bisika nyonso beta. Nazoki molangi, nazoki molangi Taboulay Seigneur Rochero. Ikona mizika Congo pe Afrika. Nanya tia tembe histoire bako sakate. Atana nzoto toka bwani kasi na mitema toko bazaka yo. Nous ne t'oublierons jamais. C'est d'abord pas mon ennemi biso ba Congolais to bungisi. Yanga totikali na mawana mitema. Rochero kebe malabwe. Pesela biso mbote na mepekale. Pesela biso mbote na madilu systeme. Pesela biso mbote na mabele elise. Pesela biso mbote na lemolo. Mokolo na kokufa ngai moto na mbongo. Nakanisa kaka bananga na tiki. Nakanisa kaka motuka na somba. Nakanisa kaka mwasinga na bala. Nakanisa kaka nyonsonga na tiki. O mamwe na mame, mame na mame, mame. Pinzoli tekilelo pinzoli ya mawa. Esengo na bitema ba souvenir na yo inoubliable. Congo to lelio, Afrika to lelio. Europa to leli, mokili mobimba to lelio. Biso baembi to leli, bakonza boka pe ba lelio. Asie, Amérique, Océanie, Tolela Papa Taboulay. Seigneur! Wana kitete bana mona tabaleli. Yema wa papa. Bana kitete baleli, bana presa baleli. Papa ya Youssoufa, papa ya Peggy. Papa ya marque tabona mélodie yo 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 yo. Ya Josara Leli, papa Lutumba Leli, Bane Komo Baleli yo. Après la vie vient la mort, à l'au-delà on sait jamais ce qui arrive. Seigneur Taboulay, des herbes, des pentes, c'est gravé dans nos cœurs, même dans les annales du Tout-Puissant. On se souviendra de toi, en repose en paix, repose en paix, repose en paix. Tu as donné, tu as repris. Que ton âme repose en paix. Papa Pascal, Rochero, Taboulay, Seigneur Lay, le roi de la rumba congolaise. Pesela Bisombo Tena, Coco Wendo, Colossoy, Grand Calais, Papa Pependo Mbeopetou, Madilou Multi System, Bimi Ombale, Tofla Baboté, Mabele Elise, frère des Baba, Maman Abeti Masikini, Maman Pongolo, Papa
Papa Alain Moloto, Papa Charles Mombaya, Papa sans souci d'Afrique, Al Pacino, Monica Céleste, Bob Wassi. Opé Sambote na grand maître Luambo Makiadi. Adieu. Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Alors, bonjour, welcome, c'est Welcome TV. Nous sommes en direct ici en Angleterre. Alors, les lots, tous en l'actualité, il y a notre sœur Raïssa, qui est un hôpital à Salaki accident. Alors, avant de commenter dans ma caméra, tout le monde a un reportage qu'on a biso bakene kota là. Et puis, je ne sais pas bakene kota là, bon, on a raison que la bino after this reportage. Princess reportage, please. Matete, toli epa ya Raïssa Vamili. Obino so bomoni na internet pour bonda photo ba bomoni tuna azana nyaza ba Raïssa Vamili a journaliste tout ça la na musala moko na musala za grande sœur baba ya yo to kuti na TV au pe ba pesi biso posango aza actrice a joué à casa à théâtre aza chanteuse moko aza figurante dans la clip ça la ba pipe dans mélange ya ba talent ndenge bomoni e boye to ça na ye. Donc, la carte à ma tête, photo au bon Dieu merci. Il y a moi commis déjà qu'on quitte commis Raïssa, moi un monde à Badou, Rolando depuis mon entier. Bonjour à tous, bonjour, c'est bel et bien moi, votre Raïssa Vamili Jojo Iliana, ma mouche. Non, tu vas apprendre bien. On est tous à la carrière dans l'hôpital, dans son patacam. Dans cet accident, il y a un monsieur qui s'appelle Koti, à toute sa kingaï na Mercedes naïe, depuis le 3 novembre. Mais à Kimaï naïe. Non, ça fait déjà plus de 3 semaines. Dans 3 semaines déjà. À toute Ngaï, à dans l'hôpital, il y a ma soeur, avant il y a après Kima naïe. Donc voilà, mon boss Julien Maoui, il reste ça. On n'a pas un boss Julien Maoui dans l'Angola. Boss Julien Maoui, dans les cadets, quand on a venu, c'est qu'il attend au moins chaud, mais bis dans Royal Isuzu, je crois la France, mais on n'a pas un boss Julien Maoui. Merci, boss Julien Maoui, pour quand on a même pensé à Naïba, Bakamunga, bien, on a malam Nathan Makasi. En tout cas, on a remercié vraiment Karine, la surprise au salon, au surprendre, on a vraiment une Nicolas Djivaki. Donc, on a vraiment que Bolingo, vraiment, Ezali. Bon message na ba joueur parce que ils ont ma junior kabana au couche que ma chemin dio chanson mais ma joueur ni on s'en na faire la junior kabana voilà donc en tout cas et ça biso bien ça va lier yo semaine prochaine une fois continuer studio là parce qu'ils ont plein studio titrement déjà zoé mais la mon boss junior Maoui était déjà à Saint-Valentin événement inoubliable donc là je vais mettre sur YouTube pour moi mettre mon boy
Voilà, YouTube, soit cliquer sur Raissa Vambili, fais-moi confiance. Vous avez déjà extrait à clip, il y a Zouk Love. Donc, ils ont déjà sur YouTube. Le temps, il y a pratiquement. Parce qu'à part blessure, il y a Moukami, au niveau de la cheville, fracture, il y a la cheville, la tibia. Donc, bon, traiter dans nos plaies. Après, plein de plâtre. Vous écoutez la fois, l'image de qui la plâtre, c'est la plâtre, mais. En plus, on tombe dans la ligne, il y a un vécu. Donc voilà, mais aussi si au clôture, mais n'a que le bel mot, le mot balobaki. Raissa ça peut ça aider, Raissa, parce qu'il y a un maman, une famille, de d'avant di awa, Jani célèbre ça témoin, niveau dollar réseau bimawa, na ici bino bafana Raissa, et on tourne habiter sur son nom, maman c'est qui a rabi pia, pesa, fatigué au côté au bima. Éviter pourquoi Raissa assisi na ngote ki to boy to babatu ya mawa to ni te me bato bolinga Raissa hein votre star na éviter so yo lo banini mais nga vraiment na leli au niveau dollar réseau bimawa lipekana na ota merka bonabi ah mama Raissa obeti c'était na ngote bon bato bolinga ngai bon mon ati baza informé non ouais ezaka te fona senga bango soki vraiment balinga Raissa tango yango bon lakisa bolingo na bango ouais donc on a monné que il faut aider ngai contact na ngai eza parmi choper Sabino et bon bah c'est pla ou Raissa pesi kaka pesi ka numéro ouais ba lu kopé mingi ouais bobenki na 09 91 72 13 21, je reprends. 09 91 72 13 21. On a besoin Patricia Mobeli, balamoko passé binongai, kande zalaka, naza bino bozanga. Donc voilà. Voilà, yanga ya ebele ya kolobeza te nazaki ne sangololo ya yambela bino star na bino asepel sabino na ba mambo ebele buno moto boyebi donc voilà nzamba sali ngolo azane kana bomoyi barima ya kata lokolo ya sani opération le kakilo. Alors welcome back to Welcome TV tomoni image à notre sœur ndenge matuta ki bomoni vraiment Aza vraiment a besoin de soutien à Bisso parce que dans la Bible même, c'est nécessaire pour na kosunga. Et un passage biblique mais dans le belango kaka parce que moni lelo batmingi batele melanga makambo ya ba homone na ba offrande. Passage biblique est loba que na dernier jour et un antichrist akoya na mokili la première des choses o ya ko telemela ezali ba homone ba offrande na ba evo batu ya malamu batu abando sala ndenge comme na bible mais sorry yango ezali passage na ngai lelo te alors tellement que toza batu il faut te comprendre que dans la vie il faut savoir aider tant que toza na passe il faut to ko edaka ye na bible passage na mimela ki bana libota na nzambe lelo za na nombre chapitre 10 verset 34 nombre chapitre 10 verset 34 la bible dit ceci. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant les jours lorsqu'ils partaient du camp. Donc, dans Israël, Bible que la nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant les jours lorsqu'ils partaient du camp. Donc, ce que tu as nuée, il y a jour, où Israël, et ben il victoire. Donc, on a réalisé que na vie na biso bato tant to bimaka na bandako bimi na porte ndako na yo to bimaka na niwe moko boye na kati na biso o elandaka biso ni yo wana o elandaka biso yango nde mote déterminaka journée na biso na ka ya bana Israël pendant qu'ils sortaient tant baso tambola niwe ya nzambe ezalaki likolo na bango c'était là pour les protéger pour leur aussi donner la victoire. Bien aimé, que tu les veuilles ou pas, il y a un moment où batu mususu,
tanga komi na esika malgré ete esika ngo bakambo eza ya marke na marke blocage banini lokola aza na niwe ya nzambe oyo eza kati na ye oyo eza likolo na ye oyo eza wana mpona koprotege ye niwe wana ekomema ye na victoire. Alors bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de vous dire que tu le veilles ou pas, mutu nyonso to azolanda nga na après-midi na lelo azaka na niwe moko ezaka likolo na ye. Siko na tout na yo question, niwe nini oyo ezalaka likolo na yo. Alors prière na ngai après-midi na lelo ezali ke niwe ya nzambe ebanda kotambolaka na yo à chaque fois oyo ozobima na nzela. Tant yozo tambola ozala couvert na niwe ya nzambe. Parce que niwe ya nzambe wana yango nde koyeba ko protéger vie na yo. Niwe ya nzambe wana yango nde koyeba ko mema na victoire. La nuée de l'Éternel, il était au-dessus d'eux pendant qu'il sortait pour les camps. Donc nuée ya nzambe tango bana Israël bazo tambola pour aller na kati na bataille, nuée ya nzambe ezalaki kati na bango. Na version musu balobi, la présence de l'Éternel était avec eux. Bien aimé dans l'Éternel, la présence de Dieu dans la vie d'une personne, c'est très très important. Alors, nous venons de voir les images à notre sœur Raïssa Bandeko Nangaï. Oyaza na moyen quelque chose oyo esengi asunga. Bien aimé sunga ye. Parce que ko sala, ko aider mutu aza na pasi. Yango nde c'est une vraie bénédiction. Oyo bako bema yo oyo bako kota lola dans les jours où il y a jugement parce que le jugement va venir. Bien aimé lelo tozala ba moyen telem su peut-être na kati na ba poto pas ses ali mais quelque chose oyo amuke opesa. Et ozala malamu. Alors na ina fungola ligne na bandeko na ngai oyo ya mitema malamu oyo babimi na tongo ya lelo avec la nuée de l'Éternel ozali kolona bango. Et cette nuée na quelque chose oyo bako pesa pona kosunga ndeko na yo oaza hospitalisé oyo mama na ye azobimisa mbongo ebele pona koswane mwana na ye oyo voiture moko boye tout ye kimi nango pe bebisa vie na ye. Bien aimé, ekozala une bénédiction et puis prière na oyo banda kosala na vie bandaka kalelo oyo mukolo kosala quelque chose offrande oyo kosala eza lokola sacrifice moko bobi osala pona kosunga mutu aza na maladie po bible esengi yango numéro na ye apesaki wana okoki kobenga otina quelque chose soki peut-être lem chose ata na moyen ya kotina ebele te obengi numéro na biso ya Welcome TV numéro na ngai otini quelque chose na yo na kotanga kombo na yo awa et puis ba journaliste na biso bazala kisasa ba okutana pe na ye akotanga bakoma bandeko nyonso oyo bako soutenir ye. Alors bien aimé dans le Seigneur nazaka ko encourager libota na nzambe bato bazala mitema malamu oyo bazala mutema ya kosunga oyo bazala mutema ya ko aider. Bien aimé ce que ko benga pour contribuer ça sera une bonne chose. Can you open the line please? Yeah. Ce que ko benga pour na ko contribuer ce qu'on va contribuer, ça sera une bonne chose. Bien aimé dans le Seigneur, aider ezalaka pamboli. Ce qu'on veut aider, parce que mutu aza na maladie, mutu aza dans les besoins, ezalaka une bénédiction. Pourtant, pour moi, on a tala tiango sala kinga passé. Parce que ngai mo pe na ko aider. Te di makengelo zaka na motema mingi ya ko aider, na yebi ko aidaka batu mingi. C'est le moment yango yo. Il y a quelque chose et que na bonne main, c'est pour aider la personne qui est malade, la personne qui a besoin que bandeko ba sunga, bandeko ba soutenir. Nous sommes les Africains bien-aimés dans le Seigneur. Et ça ce qui n'a bien passé temps oyo pour na koyeba ko ba likambu ya ser oyo parce que naza la compassion quand na motema na ngesela inga mawa. Quand je l'avais écouté hier Nathalie vidéo wana qui passe na motema na bi mais non, elle a vraiment besoin de l'assistance. Assistance wana ne même na mokili balobi ke liboko moko esukola relongité za malamu mingi pe na biso ko tia quelque chose c'est très important na bandeko ba okene l'église lobi na kati na l'église on va donner les offrandes to ko pesa badim soki olongoli quelque chose kat ata 10 livres olongoli pour soutenir notre sœur et que ça la sous une bénédiction na lobi na verset biblique awa que na dernière minute Antichrist est là qu'on n'a pas de sala na mukili tanga koya akoyeba ko telemela bato ba monopesa ba omone
c'est dans la Bible. Akoyeba kotelema bato bakosala ba don oyo nde tozolinga kosala oyo. Antichrist nde atelemela kango. Alors tango bana Israël baza ba peuple choisi de Dieu. Bible lobi que pendant la journée tango bazo tambola, la nuée de l'Éternel ezalaki likolo na bango. C'était pour leur bénir, c'était pour leur protéger. Ceux qui nuée ya Nzambe eza kati na mutu. Mutu wana aozaka mutu aozala makama malamu na vie na ye, mutu wana oza un esprit ya koedaka na vie na ye, mutu wana oza un esprit ozomona que un esprit ya compassion kati na ye parce qu'il a la nuée de l'Éternel en lui. Bien aimé, ndenge nazoloba boye, mutu nyonso to azaka na nuée moko. Est-ce que nuée nini oyo ezotambola likolo na yo? Est-ce que c'est la nuée de l'Éternel? Ou bien c'est la nuée du diable parce que cause à la peine nuée à diable. Si comme nuée à diable yaka ndenge nini, nuée à diable ezalaka mutu soka komi o azana nuée, azana l'esprit ya mabe. Place où nous sommes komaka, ayabaka ochaka désordre. Bien mais ceux qui yo zaka mutu, au place yo komi ayabaka ochaka désordre, cela veut dire tu as quelque chose qui n'est pas de Dieu. Donc la nuée du diable en toi. Donc mais ici, dans le verset que nous avons écouté, la Bible dit que la nuée de l'Éternel, donc la présence de Dieu, et c'est là qu'il y a Israël. Et c'est là qu'il y a pourquoi? C'est pour leur donner la victoire. C'est pour leur donner du succès. C'est pour leur donner tout ce dont ils avaient besoin. Bien aimé, tant que nous avons peut-être que non, je suis en train de faire bien, et qu'on a une bénédiction pour toi. Parce que notre sœur, la nuée de Dieu est au-dessus de lui. Voilà pourquoi Aza protégé jusqu'à présent, Nzamba zo sala et puis Nzamba ko guérir. Et les jours où akoye ba ko bima na hôpital, ceux qui ont de cause là nanga, ceux qui contribuent à qui na quelque chose. Et bien aimé dans le Seigneur, contribution na yo na beaucoup ya vie et ko komama pas na Nzambe. Contribution na yo oyo donc eza lokola que tu as participé na traitement ya muto aza dans les besoins. C'est très important. C'est ce que nous devons faire étant que des chrétiens. C'est ce que nous devons faire étant que des gens, des hommes. On va dire que nous avons un esprit d'amour parce que la Bible est aussi aimez-nous les uns les autres. Toi, il va aider bateau, ça n'a besoin. Tant que vous êtes là hôpital, ça va question, nous avons tout na pote. Nazaya qui na maladie, vous visitez une été. Nazaya qui na prison, vous avez une été. Nazala qui quelque part, vous qui panga été. Aujourd'hui, notre sœur, azana hôpital, tu as dit que na kisasa ba traitement a vraiment passé. Donc je sais que soutien na biso bien aimé dans le Seigneur, soutien na yo. Donc bien aimé fungola motema, kokala motema te. Na zo bisa yo, yango des bénédiction parce que un jour, le jour où tu vas mourir et vous allez ba question ko tourner mela yo. L'autre moyen de qu'on a besoin de jouer ça qui a même quelque chose, bien aimé, contribution na yo, et qu'on a une bénédiction. Contribution na yo, il y a un peu la pause, il y a ouverture. Peut-être il y a un côté à l'eau na yo. Au cause de ça, il y a des défauts, au cause de ça, il y a des fautes. Yo se ko pousse ni premier na nzambe. Bon de la nzambe na yo. À chaque fois que tu sors le matin, donc niwe ya nzambe e ba kozala kaka na yo au-dessus na yo. Et niwe ya nzambe wana niwe ezalaka na batu nyos. Et puis nazoloba ke niwe ezali ya malamu na mabe. Et puis nangina tuna quel niwe oye elidaka yo niwe nini yo zetamusaka yo. Pose toi-même la question. Est-ce que la zapena na présence dans nzambe kati na ngai? Est-ce que niwe ya nzambe ezalaka kati na ngai ou bien niwe ya mutu aza de l'autre côté? Alors prière na ngai l'après-midi na lelo bien aimé bosunga ndeko na biso. Et vous avez une bénédiction. Et qu'à chaque fois, quand tu te sors le matin, et que la nuée de l'Éternel, et couvrir pour ne battre la yo, na makambo oni surtout et parce que notre Dieu est souverain, notre Dieu est victorieux. God bless you. Suivez les images et puis na rozonga la bino hermoko after this.
Chad, n'aie pas peur, c'est de la nourriture exotique.
Makende RB Connexion Richard Boulala Anganzora Nzora Liakatu Anganzora Liakanyoso. Ouais, c'est bien le bandeur. Tout le monde sur moi le fruit, les pizzas, mais aussi le léopard, les guépards, les lions, les girafes, l'Autriche, ça ne fait pas du mal. Goukaka. Etolia, Nyosotu, O Ezagu, Gugu, Ezagu. Everybody! Very good. Présence d'un plein, et moi qui suis Raissa Bambili, la couleur du pain, au sentir Goukaka. Kissinjora, la pièce rare. Tu as mis tout le monde d'accord parce que Ezagu Gukaka.